Bambote. Les autres, dimanche le 23, soit le 23, soit le 24. Mon Serge Saint-Jubla Tata Lopango na Canada a pesi bino bambote ba remerciement et puis ba nina bino andimi awawa nazo salela ye akomi no ba posa moko nje mo zemi yaya oko lokate ano salide moi makemba na ye lelo a osala olia makemba na souper hein? Parce que toza 13h na midi aliaki lelo na yambaki ba visiteur na kati hôpitali lelo toza dimanche le 21 le 24 plutôt le 23 na yambaki ba visiteur ce qu'on a salela ye bakai moni bakai hein voilà awawa il faut na chaboye na benda nano bakai na benda bakai na tchele bakai voilà nazo tela Saint-Jubla bakai na ye voilà nazo sela ye bakai na ye aolia moko nga pe na lie moko atuka nga na mobali na ngai toliaka mingi penza te nga nde nalobaka mwa mingi me kolia naliaka mingi te bandeko na nga oyo nga nazo vivre eza nde babalaka mariage est une institution divine dans les purs, dans les malheurs, dans les malheurs, dans les bons. Voilà. Awa na osali makemba na sali ka likemba moko kaka ya olia na yena likemba musope aussi sate. Asko to komi place ya dans le pur, dans les bonheurs. Jano na mekana no. Voilà. Ana omeka mochela ye makemba ne akolia ngo souper. Souper za kana ba 18h. Bande konanga merci beaucoup. Mama Mopepe Lukoki. Baya mwasi nyonso. Bon bazo sambela makasi pona message Saint-Jubla. Toza kaka na hôpital ba examen. Donc voilà. Tomoni mwana na biso ndeko na biso akufeli mwana star na biso. Star na biso akufeli mwana Jibe Piana papa chéri Mutupamba. Bandeko nanga no yebisa bino eloko moko nani na loba boye omoni soki malheur eye na vie ya mutu yaka yango moko te yaka na ba tata mwasi na ba noko na je sais pas soki ba nani malheur yaka yango moko te nazo yebisa bino ke malheur soki eye na vie ya mutu nga na uti okufela mama après avoir coupé la mama dona bino na auto coupé la noko na ngai noko ba kundie lokola le 20 mama coupé le 8 janvier noko na biso noko ba mama auto bando bengeka noko biso to benga ka ba noko ba mama ba noko auto kokufa tokeno to kundi mama do bande konanga après to ye kokunda noko na biso na noko bande ko ba mama do noko mama do après avoir kokunda nde ko mama do noko mama do Lobby samedi na kundi mwasi ya grand frère na ngai est-ce que na lobby ango est-ce que na sali cagnotte te mwasi ya grand frère na nga na Kinshasa azalaki pe na matanga mama do bandeko na nga soki nano kufeli te surtout na musika moyo loba belé zate o comprendre soko kufeli nanu te moyo koloba ebele ezate. Donc, voilà. Jibe Piana a koufeli trop mikolo. Jibe Piana, papa chéri Mutupamba. Papa, nga no condamné na nga yote. Na ko condamné yote, papa chéri. Parce que, nzambe ne mutu ayebi. Si s'agit akolia, okolia bana nyosoti. Si s'agit yo mutu olia bana wana, olia bato wana. C'est que okolia bato nyoso. Bande ko botika ko akizaka batu boye. Botika ko akizaka batu boye liwe zaka bongo. Nga naza na hôpital kuna na c'est presque 3e semaine e bandane ti lobi bande ko nanga. Soki nazalaki na Kinshasa, so nazaki pe mwasi moko ndumba. Je vous jure, oh foufou c'est munu na c'est soki 1 mois. Na yaka sous c'est munu. Te biloko na komo lia na hôpital ezaka biloko ndengi wana. Bande ko na botika ko akize ndeko na biso papa chéri s'il vous plaît
botika makambo ko akizaka mutu soki mutu akufi liwa normal ezalaka lisusu te kaka balie ye babomi ye balie ye babomi ye pona nini pourquoi pourquoi pona nini mwa mobali ana aza na pasi na motema papa chéri aza na pasi na motema nazoyebisa bino nde bozoyeba te me ngambu tunauti kokufela yaya soki le 9 wana nayebisi bino soki le 9 na memaki na bengaki baambulance te bandeko na nga bolinga boyoka kaka likambo mosusu oyoyo ezala nao na pembeni soki na memaki baambulance te soki na bengaki baambulance ye te bolinga boyoka kaka likambo mosusu je vous jure. Soki na memaki ba ambulancier te bolingaki boyoka kaka likambo mosusu noyebisa bino awa nga na kwanga na ngai tika na tiango awawa po wili oyoyo soki po linge kita moto bien na tiaka ngo awawa kita na ngo moto kuna awawa nga na olia na nga kwanga na ngai bandeko botika kuakizaka bato s'il vous plaît botika kuakizaka bato botika kuakizaka bato olie na tiango ta awawa na nini na sali erreur nayebaki susu te botika kuakizaka bato s'il vous plaît. Bon, rendez-vous ezaka moko bana famille bota rendez-vous ezaka moko awa na tiebwe po epema Saint Jubilaling aolia mama kemba lelo na bandeke yango yo ebela malembe mon ezobela malembe babenga ngoni bakai na tia ngwana po ebela malembe donc voilà botika kwa kiza bandeko nanga biloko eza na ngome naza na tante tout le temps na hôpital omoni onga na olekisa yango nde babenga ngo épreuve tangible. Il y a des épreuves tangibles, il y a aussi des preuves tangibles. Bandeko nanga onga sko na komi lelo na yambi bandeko ya mobile nanga ba semeki nanga na kati hôpital na biloko na ko teka mama boy bisanga mama Adele na TikTok na kati ya Hollande ni na Allemagne mama Adele nazo luka apesanga adresse biloko yotoki okoma deja mususu ezokoma soki mukonini awawa bandeko nanga tokomi deja tokota deja na été nga nazo lekisa o babenga kango ba preuve tangible omoni o nga nazo lekisa eza ba preuve tangible il faut na luka adresse wana je sais pas soki na tiki yango wapi o babenga ngo ba preuve tangible na zana ba fulaka kitoko ya musuni pona ba mère oyo eza Versace avocat oyo tozana ba matamba foulard ba foulard ya nini ya Gucci toana ba foulard ya kano eza pona été s'il vous plaît soki bozo mona ngai te boye bakenga na hôpital mobile na ngana otika été ba semeki na nga bayaki lelo bayaki ko visiter ndeko na bango donc vedi ke soki liwe ye eyaka na banoko na batata mwasi na ba mama kulutu na ba mama leki s'il vous plaît muto azana besoin ya kosomba biloko Canada kosomba eloko moko teke osombi boye tisia kitoko boye binenga na tekaka osomba boye na kende ko choba biso ke $100 par exemple na opesa exemple $100 yo zuka $100 oche obosani ke $100 wana il faut skonga na longola ta $30 po ya rapidement po eloko moko ka boye na otinda ndenge ni eloko mo ba fulaka kano omoni eza Versace avocat o eza Louis Vuitton et comment Gucci o eza kano je vous jure mais biloko eza na kozanga ta $1000 te di lundi au vendredi mais naza na tante bandeko nanga naza na tante na tante naza na mobile nanga na hôpital dans les purs dans les bonheurs mariage kasi yango to lukaka yango ozaki pe mwasi moko mpena ninga na sundoleka kuna na hôpital kuna bakano bani ba t-shirt ya kano ya bamusino ya kano toana litamba na foulard nango ya pembe eza moko te apembe eza mibale osombi oyo ozwi pe foulard omamiki na kingo yaya ba Versace ya rouge
ba versa si ya noir, ba versa si ya pembe. Vous comprenez? Donc voilà, JB Piana kufeli mwana na ye. Ces derniers tali wa penye tali epana, tali si penya mando ke pane. Mais bo banda ka teke o, bo banda bande konanga na ye bakate mbula ni mukoni na fanda na kati ya ndako nanga. Mukoni na fanda. Télévision o ezwa ki moi problème yango to tchaka oyo. Mukoloni nga na fanda na kati ya ndako oyo. Na fanda ata 5 minutes ka na salon. Na yebite jour nini banda le 9 soki le 7. Ndazaka mutu mona koma plus YouTube. Biloko eza nango, biloko eza penya ba rideau, na été yango tozo kota déjà ta ba rideau, ba saki ya ba rideau eza awa. Tala, na ebite jouni na fungola fenêtre oyo bande konanga. Ba tapi ezo ya kala mingi te, ba tapi ezo ya kala mingi te. Na mema ki yango be parce que omoni chauffage le quoi toza mingi na hôpital. Ya mwasi mutu moko te alala kana kati hôpital na mboka oyo. Mutu moko te alala kana hôpital. Mais nga sikona nazolala na hôpital na mobali nanga. Bo comprendre. Est-ce que bozo comprendre? Nga nazolala na hôpital na mobali nanga. O salama jamais. O etikala jamais ko salama. Nga komo olala na hôpital banda mobali nanga kota ki hôpital nga nalala na hôpital. Bande ko nanga botika JB Piana. Boyebi eloko ni ezoleka te. Azala mwana ya Jeff Ifongio. Ezala mwana soki ya papa Wemba o. Ezala mwana soki ya mutu abilamba o Jeff Frey soki Jaco Frey. Botika tata wana azana pasi. S'il vous plaît. S'il vous plaît, botika tata wana azana pasi. Oh mususu la auto kufela 3 musiciens. Ba chanteur soki ba danser na ye. Oh mususu la soki komene soki kala la soki nani. A auto ko kufela isusu Sege Mignon. A kufeli Zulema. Ya boko tika mutu wana kalmete. Ya soko kufeli nanu te. Mwana ba pasi na wesike ezalaka ezati. S'il vous plaît. Nakoya makamba grâce mbizi boni kuna matange ezoleka bien. Bozi anona kota no mo live ya ndenge wana na lembe ya no père. Zwa place na ye abima kwa mwasi na yo na mutu wana pour tomber enceinte parce que Daily n'arrivait pas. Chose qui arrive jusqu'aujourd'hui, Daily a sa capacité de rejoindre. Eh wow! Nzambe na ngai asa lokola ye bikambo na mabota Daily asa kino na capacité. Yango mwana bimi impoli. Priska ifalo bomba ngo kaka. Bande ko nga sekele. Bomba sekele na ona motema o. Bomba sekele na motema koyebisa mutu te ata ngai. Koloba te. Yele. Omoni makambango. Hey. Aha. Nzambe nanga nani tokoyebisa makambo. Yeah. Hey. Oh somo. Botala bandeko. Confiance na mutu te yaya. Kufa na likambu no na motema. Kufa na likambu na yo na motema yaya. Kotika mwana mona ki yango en tout cas ezaki sous possible te. Non au moins pesa ye mwana ezate atikele mwana yatikala na yata na Afrique du Sud abokola mwana. Confiance oh. N'explique pas le contrôle. Exclusion. Exclut pas le contrôle. Hey. Alors qu'en réalité, et bande konanga mutu akopesa confiance ezaka nani nzamba lola to Yesu Masia to baningo to ekokutana na bango botala mbetu na ngai depuis le 9. Depuis le 9 nalalaka na mbeto te. Nalamukaka le 9 soki dimanche soki samedi le 9. Nalamukaka na tongo nabi nalambela Saint Joubla to sala petit déjeuner.
Bande konanga na kokai ko sa petit déjeuner, oui. Na se petit déjeuner. Bande kona sali petit déjeuner. Siko petit déjeuner on a koli yango nga moko te tozaka na mobali nanga na papa abino. Siko na koki koli yango ti. Bande ko. Na koki koli ate ba rideau na ba drap eza toza na été. Yaya bongisa na no chambre. Okopani bongisa na chambre na yo. Tia no chambre eza chambre bana soko lingi kolata ka ngwanju te. Tia no chambre bana no propreté parce que to komi na été. E musu ba ndeko no ba koya na nini kuna nazana ba drap nazana ba rideau. Nazana ba body ona utu ko la kisabino. Yaya banda le nefu ti lelo. Mbeto komanga malili na lala kaisu na mbeto te. Okopani mbeto koma malili depuis le 9 mars. Ti lelo na lala kaisu na mbeto te. Bandeko, la vie est simba makana maboko nzambe. Bon comprendre, Saint Gibla soki na benga ki ba poli ba nini te ba ambulancier te. Saint Gibla alinga ki lelo na minute to nga totanga kombo ne lisuti. Bon comprendre. Na minute to nga totanga su kombo a Saint Gibla te, je vous jure. Donc na komika soki na ye na sukoli, na lambi na lie. Na lambeli Saint Gibla na kenango parce que hôpital bobi ka biloko ba koko na biso ba liaka na hôpital ba to ya mboko ba pesa biso na hôpital. Mais botala émission ezo lekate mes vidéo film na biso et pas ya belle vie Kandi. Film na biso et pas ya belle vie Kandi. Merci beaucoup na belle famille na ngai. Belle famille na nga ba ki otala nga na hôpital, j'étais tellement comblé. Mon aîné, film na biso ya mon aîné ezo leka na belle vie Kandi. Bon s'abonner, baba na famille bota, bon s'abonner na koma na 10 000 personnes s'il vous plaît. Bon s'abonner au mama kulutu, au mama koko na bino. Bon s'abonner na koma na 10 000 personnes. Na kati ya compte na ngai na chaîne na ngai YouTube na ngai. TikTok epe eza kuna eza dispo. Na bando sage ko ba émission soki na ye na sali na lambi na kei. Na lala kana hôpital, ngani na lala kana hôpital. On dit ba benga ngo libala. Dans le bonheur, dans le malheur. Vous comprenez? Dans le bonheur, dans le malheur. Ndesko nazo viba étape nazo leksa valet ya banka. Dans le malheur, dans le bonheur. Vous comprenez? Dans le bonheur, dans le malheur. Mais toyoka eloko oyo. Toyoka. On a Nelly qui me dit que non, il faut le makambo yo yebi na motema. Papa vini na kangi motema mingi. Boyoka Muto abete la lisolo eza nani yo. Nani yo ko bete la lisolo na yo. Yaya, mana mukufa na likamba ona motema. Vini comprendre kaka. Ya mwana na za impoliko. Epa ya dakosta pe kuna mavwanga. Na muntu no mérité kozala na ndako te, na muntu no mérité kozwa héritage na ndako. Eh mama top, nini kaka. Na mama na ngato zaki na via balabala, mama muntu aliboma une folle oya zalaki, soka kera onja lokoti biloko akena ba carnivore na ba terrasse. Eh! Akena balabala lokoti biloko aya. Ya baloba abongo. Oh ya dakosa mon amour. Aujourd'hui, j'ai compris cet adage qui dit toujours que c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà. Okay. Tu as un problème? Songi. Daili, fallait la vérité. Song. Ah, ils ont dit comme song. Je ne sais pas si de ton côté, au sein rappel d'illusion, il y a un qui passe en allemand. Song. Moi, je la vois. Aha. Nalobi boy. Bande konanga. Oh, ani makwakala. Façon dragila. Nabi song oyo. Belle vie au sango pe makasi trop. Oboti, obi nzamba zandenge. Bobi nzamba zandenge. Nzamba zandenge. Nzamba kopesa ozwa zemi.
obali te me ozwi zemi nzambe alobi yo zwa zemi mais sikoyo zemi wana il fallait normalement ozande na mobali mais nzambe apesi yo mobali te oh nzambe alobi apesi yo mobali te mais ozwi ka zemi kaka ozwi ka zemi yaya yo ozwi ka zemi nzambe alobi zwa ka zemi me mwandeko na oyo aza na libala ya kafukafu mabota ezoya te nzambe aza ndenge nzambe ya roulage me Bellevue ozosango mpe makasi mamilo likambo kongo mpe nini yango mamilo 50 ye mwana génération na ngai génération na ngai mamilo likambo yango nini yaya boni koyina mwana nobo eske mwana wana parce que pa ya couple ya Vini na Daili esi toyebi okopani couple ya Vini na Daili tosi toyebi ke mwana wana aza mwana ena ete biologiquement parla sikoyo mwana wana impolite sinon na mona te Pro Max ata ya iPhone ya 2016 oyo soki Pro Max 16 totika lo mona te yaya oyo elongi nanga nazaka dragila te boyebaka te ya so bokoti bo tapoter bo partager bo tia biloko wana tout na TikTok na Facebook na surtout na WhatsApp ata mutu akotala te me bo partager kaka oyo elongi ya dragila kama mami loboni bweko mwana na zape mwana na nani dani komone nai Bellevue ozaka pe mwana mama milo ya solo na tuni kaka ya biloko eza nango me na tante oleko nga nazo traverser eza o babengaka mariage lo na yambi bandeko ya mobali na nga na kati ya hôpitali baye bango tout na bana ne misato na bandeko na ye na biso nazaki envahi na kati hôpital ba portugais ba tondelinga kuna bebe mobali na ngai ndesikoyo na bitefona kenge na ki osukola na hôpital pe na sukola kananga omoni na hôpital na sukola kananga mais mamilo osama be mamilo yebisa biso vérité parce que pas ya Daili kuna na Vini vérité c'est bimi et pas ya mususu wana soki nani wana et pas ya Dacosta na mama Ani vérité et c'est bimi ya botondi selanga ba kopali botondi selanga ba kopali ya ba nini ba commentaire na ba partage na ba like please